nga vraiment na préféré na ka mobali moboye abengi ninga abeti ninga kumoko puis asali nga sentimenti ka rester et l'autre côté na boyango banda le ti lobby normalement mobali abeta à 4 coups moi mke 5 coups mais mobali jamais akokobeta kumoko et simbati wana vraiment et simbati za malade kaka yo linga mobali beto combien de coups hein o linga mobali beto combien de coups surtout nga magali dizamati surtout baso bazasite balala lokole bembe wana na linga binoti na linga nga binoti hein oza likatano kitoko mutulu pe likata munene kitoko o ko gangisa pena mwasi mais o ko sela ngoti siko likatano ko sela ngoti siko na osalelong. Bonjour pe bonsoir na ba onyos bazolanda nga magali dizamati nabi ke boyebi dizamati eloko oya lingaka ope alobela bino tout le temps. Lelo na une émission dans lobela mingi penza etali ba jeune fille na ba jeune garçon na lobela ngo parce que na omona ngo ekomi ebele mingi ya mibali na biso ba garçon ona lobela ba mibali so garçon ba propre na ba makata milai onga na lobela oza mbali mo kitoko oza bien mais makambo oyo sala ezala elengite na sens nini na lobela o sa makambo ezelengite ebele ya ba garçon olinga mwasi alingi vraiment mwasi pas lingi bolingo ko bazo pese la paix bolingo moko est bien et comme on attend mo be ya rendez-vous mobile bengi mwasi eta ke pe biso basinde to zala obaki mobile nga benge ngai mo rendez-vous mo be soit na ngiringi be virtual ya o sanding au beau manzoto donc là tu peux bien propre netimo plante na kabelo ya cher netimo body na nga mobo ya $30 netimo jean na nga mobo la bimika bien na classique nyonso ne la lati emso na dépasser $65 ya na zui moto pe pour ok pe ba chirango prise définition boy chirango tu lembele mobali mo lembele do ayebi na elokoti do yepa na ye ezake kosibana epa na ye ezalake do mwasi longo na loka bilamba tanga lo bilamba mwasa pandine kama kolombala moko yozo koti likatano te bongo esimba te après avoir koti likatana papa omo betika kumoko lembi ndeti nanga magali dizamati na linga ngote donc nga vraiment na préféré na ka mobali moboye abengi ninga abeti ninga kumoko puis asali nga sentimenti ka rester et l'autre côté na boyango banda le ti lobby na opesa conseil mina ba garçon na bonga manane pour na bonga mela bino no bien na opesa mi conseil mina ba garçon oyo balinga ba rendez-vous mi pa basi tango bino bo pesa rendez-vous na bino il faut bozala mingi na propos ya likata na bino faut bo préparer ngo bien il faut bozala appeler ba tendresse na pas basi na bino normalement mobali abeta à 4 coups moi mke 5 coups mais mobali jamais akokobeta kumoko et simbati wana vraiment et simbati za malade papa wana vraiment tala vraiment nzoto no très bien wana za malade eza clarté pour lelo biso basi surtout biso ba jeune fille surtout mona magali dizamati na konda na nga kabina mukie na nga boui kumoko ne salangelo te pe travailler ngati no linga ke 5 coups mibali bino bokoma na moment mo boy ton bolingani na mwasi ende bolingani ka lelo osa mo ba pression mo boy so meli chibote mo beta de coups ezati donc so meli pe so benga fait d'amour na so meli ngote mo beta coups ezati na ndenga kibo moto boy okosala ngoti wana ezaki to côté papa nanga mingi na olo ba garçon pe na mona ngo pe so salama même si les ba mina msu ba loba pe dizamati na mona ndingo loba ka mais na kene pa mbali nanga boy ndi to fantika boy mama foot hotel ya ka rester eloko te mais yana longo na bilamba na nyonga mbamoko panzinga makolo pe nda panzanga makolo ngo mbamoko papa boaki na sike wana za malade papa na ngai garçon na ngai kitoko garçon na ngai propre ba garçon baza makata milai wana wa mitwa mineni yaya orange biloko na bino wana ti pete ngobinga mwasi na rendez-vous to mwasi ça des dépenses na ye
il faut y passer la paix ACP là. Donc la dépense moi si o ya sali. Si on paye ça $10 à tes transport, mais si on met des 4 coups. Attends, $10 le blé l'autre. Pour que non CP la macasse. Na bisope basi. Bisope basi minon lobela. Moi na moi si mingi oyo alinga mobali na ye. Baba si mbalinga mibali na bango. Ya faut bozala tendre. Makasi pa mibali na bino. Bosala makamungulu ngulu te. Hein? Tant moni ke mobali wana akokane makambu te metika. Mobali na kokane makambu te me yo so ke forcer kaka. Yo linga mobali beto combien les coups. Hein? Olinga mobali beto combien les coups. Surtout nga magali dizamati surtout mbaso bazasite balala lokole bembe wana na linga binoti. Na linga nga binoti. Moi si faut ala vraiment na eloko oyo linga. Tant qu'on a na mobali na yo, ndeti na kota position, hein? Ndenge na zaboui. Tant o zaboui. Ezateke ndo otie boye e bembe oyo etikala ka boite. Oye bandenge nini yo ka danser mobali na yo. Biso pe basi pe ndeto za la boui. Tout si ça peut mbala petit. Dans sens nini. O baloli bien te, o ningi c'est bien te, mobali pas la petit. Mais pas mobali zo petit. Il faut zala na geste oyo sala mobali na oposa nini ACP la. Mobali no so azaki na posa pesa kumoko. Na sentiment ka oyo pesi ye ndingo sibeli. Au moins mobali mata, moi 2 coups, 3 coups. Il faut toye barandenge nini ya ko siba na mibali na biso. Il faut bozala vraiment na ba position moko oyo jamais zala. Na ba position moko oyo pena mobali de amona ndenge nini teke na tika. Ako beta pe banda pe ko beta kompa ko kuma petit iner parce que na sentiment ka oyo pesa yi. Yo moso inoka pa mobali kane mbala lobi kaka la boyi boziko tieno ka boyi. Oh, on kiboni ya mate yaya. Tango zo lali boyi. Ndeti ngani na tie boyi. Na magadi za mat. Yaya, na luketu nanga na oningisa kama malembe. Malembe yaya na konda nanga mena oningisa kaka malembe. Geste makasite. Geste vraiment ya makasite parce que mobali ba mimaye na cadence. Hein? Mobali ba mimaye na cadence. Il faut vraiment bozala vraiment makasi concentré na mibali na bino. Oyoyo ba mibali o bazala kana ba système moko boye. On a pesa bino conseil ba chéri na ngai ba mibali a propre wana kitoko. Tant dans le belabino non ya ta 7 point makasi. Rendez-vous ya moi si soko bengiye, moi si sera dépensé makasi ya kobete kumonti. Kobete kumonti. Donc mema epena dimension ya likolo vraiment makasi. Kosibe bongote. Donc moi c'est pena zananda zana pa mbo appel na mobali na allo aye abongami. Aine ka pano momoko otandika lokali kabute. Olongo li pena likata na opena ne sone monana. Ozu vraiment temps na chéri na yo. Beta ya to bete 3 quoi to bete 4 coups so pesa ta $10 pampa au CP là. Mais bino mi nga mibali o de ba lelo ya biso ba jeune de to kola. Mibala lelo ba ba makambute. Yo monike na mibala lelo. To komika système soko ke meli banzete ndoke luka chéri na yo. Meza mabe. So melite mo lukezate. Mukola so meli nzete. Obete noko kuma me o sale mo fort pour ça nini obimisa makidi na yo. Ya bomi bate la vraiment. Koto wana vraiment bozwa vraiment vie au sérieux. Et ça langa magali dizamat kitoko makasi. Hein? Oza likatono kitoko. Mutulu pe likata munene kitoko. Oyo gangisa pena mwasi. Mais oko sela ngoti. Siko likatano ko sela ngoti siko na osalelongo. Bande ko nanga mibali. Ba garçon ono lobela. Likatano peneza kitoko. Mutu pe likatoneza munene. Oiza pena kitongo koti si pena na libolo ya mwasi na yo agangi. Mais oko sela ngote poani. Siko to sandeni. Ndeko na ngai. To sandeni. Ozana likatano eza kitoko ya minene ya mulai ya mutu munene oko sela ngote. Eza bien te yaya. Il faut vraiment saler lango. Tant on va pambo na likata ya kitoko bongo faut saler lango. Faut zala vraiment na courage ya kosala bikende na nzambe pena kelenga na likata kitoko bo fona saler lango. Ndeti nga magali dizamati. Likata pena ya mobile na ngaso eza pena bongo.
no ye bandingo oselango mais bino basi biso ba jeune fille surtout bino ba jeune fille boko sela likatana te yo mona ke mibali bazokende ba par-ci par là ba ke so ba o bakana bazwa te yo mona yo moko zolo ba ke bandani no oya zwilinga oye bati mwasi mobali na te bino comme conseil donc bolinga vraiment ko salela ngo na yo pe mobali tongo benga mwasi no na rendez-vous ko beta ku moko te ko beta ku moko te na peso vraiment conseil à ma case na peso vraiment conseil au continuer toujours na comportement na te mais changer comportement na yo et ça langa Magali Dizamat bien na ba jeune fille na spécibino vraiment merci mingi de bolandaranga Magali Dizamat boko ba toujours ya kolanda ngai soko monike ozana posa ko benga po olo bananga likambu numéro langa ezabana obengi nga na opesa conseil pe na ko continuer pe toujours na ko pesa rabino conseil bye.